Ma Mission TV, le miroir du monde. La fille du roi, Anandonga, on sait que la tête de en tout cas, les missants, on a moana, état de colère. Eza Karine, Eza Jaël, Natangelo Kamba, Karine, Jaël, les Ketchou. Ma fille, Eza Passi. Basala honnêtement, ouais, Moutouya. Jaël a fini à maman là-bas. Karine a boté à moi, quand elle traquait mon fils, elle va être capable moi, Karine n'a pas passé à moi. Karine n'a pas passé à moi. Un autre qui est pour moi, non, non. T'es na tout, ni tanga le bac, na to bengani, cha cha cha. Karine n'a pas passé à moi. Elle peut être que maman soit là, ça la moi nanga, t'as mon enfant na kwanda kunanga zolila. Elle passe un peu sanga. Mais tu vois pas que quand tu dis ça, Maniké. Non, koloba kutu bongo te, elle est passé à moi na te. Elle est passée à moi na te. Les lolobité. Mais en 2018, au bas, abala, abota. En changer comportement, va faire ça dans nous. Tu vas dire ça yemba parce que tu seras pas ça yemba. Non. Tu yembi ça yende ya ko yembi ça. Pour na ko longole le ko mo linga iboma. Yembi pas ça mon. Karine n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a pas le droit de toucher aux enfants des autres. J'aime pas ça. Oui, pas si bon solo, on peut comprendre. Hein? Mais quand tu dis que tu as pardonné, automatiquement tu oublies. Maintenant, c'est seul Dieu qui pardonne et il oublie. On a être humain avec du sang rouge. Eh, yo sont en état. Mais on pardonne en dégaine. Yo sarangé le kamabete. Yo ba ya ba loba nanga keno ofininga ezaki ya soloti. Non. Le kola na sakamote ma moto. Si tu as yebi sanga ke ofininga non loba. Cynthia Wadol, Cynthia. Nazana poso tanga ko fula batute na baki année on en fula batute. Pourquoi? Il y en a pas qui 2018 en tout cas, je vais faire un effort. Oh, que non, et aux abbés facile. Jusque là, aux autres déjà pour ça la effort en rose. Sinon, Coca, va te bélir au final non répondre. T'as qu'à monter le bâtiment non. Et aux autres répondre à un souci pour la nuit, répondre à un thé. Et que tu as le bac. Et on m'a dit que tu as répondre à un souci pour la nuit. Répondre à un thé lembi. Ça veut dire que je fais quand même un pas. La édaille. Il y a combien de ça lui-même. Je n'ai rien contre les autres. J'ai mon frère Mathieu Michel, j'ai mon frère Alain Filini. Ce sont des homos. Je n'ai rien contre eux. Naba no nyonso wana pena oteka. Mona nya solution. Nga pesi okopa mayo senga merci te. Nataka que vous êtes na sofa mai na kasi. Bon, so peut-être c'est pas gentil. Hein? Ma Mission TV, le miroir du monde. Homo Forti, c'est lui qui a. Homo Forti, c'est lui qui a. Bienvenue à vous tous, fidèles de Am TV, Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse. Aujourd'hui pour vous, je vais recevoir une dame. Je ne sais pas si je dois l'appeler grande, petite, c'est à vous de déterminer. Entre-temps, j'ai dit merci à toutes les personnes fidèles de Am TV. Parce que nous avons nos phares. Christian Vemba, il y a Chantal Vemba, na Suisse, capitale Lucia, moi na Suisse à Tanga. Georgi Samba, le procureur de l'Autriche, et sans oublier Jatouma Puissance, mon yaya. Donc, les lots pour le plaisir, Nabino, Temango Karato, to Zipango, to Kundango, parce que Bibi Kapinger, le baranamino qui la fille, a polémique, va te béler bandimaraté, Ernaï Sarabino, que Bibi Kapinga, fille, elle aura toujours entretenir des bonnes relations avec tout le monde. Alors, une grande surprise pour vous. Ce soir, nous allons recevoir la femme qu'on appelle Manique de John. Manique de John, salut. Salut, Bibi. Comment tu vas? Je veux bien par la grâce de Dieu. J'ai le plaisir de vous recevoir sur ces beaux plateaux, ces beaux cadres des Am TV. Manique de John, maman na Anna, maman na Prince, maman na Jonathan. Maman Banebele en fait. Merci, maman Nayopi. Ouais, c'est une bonne chose. Maman Nanga, surtout s'il y aura de bons conseils. Avant de commencer l'émission, en tout cas, c'est ton plateau. Prenez place. Merci beaucoup. Merci. Et ça, plateau Nayo, mais je commence pour ça. Je commence d'abord pour remercier les bons dieux parce que nous avons toujours. Bon, Zénino, remercier tout le monde a voulu aussi. Nous voulons Kimbangu, Asaïla Nzambe na Bosolo. Asaïla Nzambe na Bosolo, Bibi. Asaïla Nzambe na Bosolo. Merci beaucoup.
Je salue mon pasteur Damas Massissa. Na pesimbote na ba longo ba mbasi bisimbi nyoso ya Congo. Ba tambwa na bosolo baza sikoyo. Na kinyombi bazolela mawa ya mboka. Na lobby na banda ko remercier Nzambe parce que je profite pour te demander pardon. Pour quel problème? Biso ndenge makambo eleka. On a eu un peu de problème. Oh na loba ki kenon na 2018 na mtabunda bitumba na. Je vais pas aller dans les détails. Se libérer. Le pardon, c'est une force qui libère. Qui libère, ouais. Et si quand on suit ça qui est mon thème, ton acte, ton maloba, cherche une petite place seulement dans ton cœur. Non, pas une petite place, une grande place déjà. Okay. C'est le passé manqué de John Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse. So l'engana yambao lelo eza en fait pour naba analyse belé en fait. Na moni yo na kati internet, na kati YouTube mi benga yaya ya batu nyonso. Mama kutu ya batu nyonso. Mais manike nga pour na nga na lobaki 2018 oyo na lancement wata nani propagande ya réconciliation pour tous. C'est-à-dire que mutu nyonso oyo azalaka na problème na mutu na internet fois yo kanana ye pour que to zonga na lignée ya musala rien que les boulots. Voilà pourquoi batu bazolo ba Bibi Kapinga ndenge nini mutu boye tout ça et tout il fallait quoi yamba mutu boye ya wana la première de choses na baki bon le quoi nga nazo lancer réconciliation na batu nyonso balingi koyoka te na kobanda na manike de John et il y aura des suites. Nata la réaction ya batu o batala rabiso si réellement balinga rabiso ba ko applaudir. So balinga rabiso te ba robenga ra ne ba mo ba benga na ba WhatsApp pour ne ba tinna ba voice o tala kutu nani voilà ya on a yambe olelo manike de John Boni. Ça va? Nzamba pesi pema 2018. Tozo ki na ki mobange donc ça va. Ok, na kimobange pour na nyolo bibongo. Teno ki na kimobange pour na koli. Dragueur li susute. Non. Ouais, tu peux singa. Maman il y a 50 ans, il y a 45 ans, 40 ans mazo draguer bonga. C'est pour nous qui est déjà mon bain. Avant de vieillir, il faut vivre. Déjà je vis, je fais ma vie, j'ai mes enfants. Les enfants, pas d'abord les enfants. Parlons d'abord du cœur. Est-ce que vous avez aussi un coup de cœur, Manique? En tout cas, pour te dire vrai, on a peur de vendre. On a bakoli déjà. Et moi, Jonathan, Tali Prince. Anna, tu peux quand même faire ta vie aussi. Oui, je fais ma vie. Anna a maintenant 12 ans. Non, 10 ans. 10 ans, c'est déjà beaucoup. Je fais Par contre, moi, j'ai une petite fille de 2 ans. Je fais ma vie avec les enfants. Ouais. Mais pas les sentiments. Bolingo ezalaka bizarre bibi oyo linga mbali moko alingi anate. Tout le monde qui image moko na yebite so yo zwa na téléphone na yo. C'est que le mari de la mère faisait à la petite fille de la mère. C'est que soko kutana mobala ndingo. J'aime beaucoup mes enfants. C'est ma seule raison de vivre. Voilà, juste des parenthèses, moi repoto les canaux mais maniqué tokei na mozino ya makambo oyo eza ko les canaux internet. Est-ce que vous louez ba initiative nanga ya batu nyo sur internet ba solo là? Bon, on moninga vraiment na ka conflictualité personnellement. J'aime amuser la galerie, j'aime être bien, j'aime donner des conseils. Attends, moi, je suis têtue, je suis vraiment une tête de mule. Ma soeur Mireille Itouni, Clarence Itouni me connaît, il y a mon frère Serge Itouni me connaît. Mon beau-frère Jean de Pierre Badia t'a connaît. Mais il y aura toujours qu'on va à la place au Kimia Izali. Initiative, on est bien. Mais, Bibi, au moni, talakaka, moi, c'est mobali. Babalana ka bauti place moko tetandi na ndako ezala yo yebi déjà to koyoka na c'est bien bon mais ba antécédent de l'équimakasi au moins 2017 ezaki année moko pesa année moko ya mabe na net to finga niti ba koko ba kufa ya soki ba 50 ans
Quel était votre avis en fait? Et au moment que bozo finga na niveau ndengwana yo pe mukolo mikoti sina kati ya ko finga na wana bokum ko finga na bino nyonso avis na yo intérieur ezakine. Intérieurement, bon, non, pour dire vrai vraiment, na kota kina no na kati ya bain wana, na kati ya piscine wana na mona ka net. Et puis comme milimo yesika, nga pe danger, nga pe après na nga mais non. Nga quand même na mukolo. J'ai ma famille à respecter. J'ai mes enfants à donner des exemples. Pourquoi? Il y en a pas qui 2018 en tout cas, je vais faire un effort. Ok, non, et aux AP facilité. Est-ce que jusque-là, aux autres déjà pour ça la effort en gros? Sinon, coca, bah te belé bah finga non répondre. Taka muto le batike non. Et aux autres répondre nga susté pour nani ko répondre nga te. C'est que tu as le baki en gros. Et on m'a dit que tu as répondre nga susté pour nani. Répondre nga to lembi. Ça veut dire que je fais quand même un pas. Tu n'as pas répondu parce que babeta yo fimba mukolo. Et habike non arobala mwana na yo monique mwana bando finga to PD. Quand il s'est décidé maintenant à redire que oui naza PD. Maele silio ngai pona ngai na sepelaka parce que na lobaka na edae. Ya komi bimisa lui-même. Je n'ai rien contre les homos. J'ai mon frère Mathieu Bichirera, j'ai mon frère Alain Finini. Ce sont des homos. Je n'ai rien contre eux. Non, profitez pour saluer Gelor VIP. Tu vois? Il faut si koyo na edaye apesa abimiselo ko ya bana ko bomba bana yo ke la Sony. Comment toi tu peux directement aller jusqu'à détecter ça? Est-ce que ça ndo sala musala moko boya ndo sala ko sala trop na ba PD pour na monde de jotangi moi mingi? Non, na détecta qui est PD e banaka. Un mois e banaka. Sauf na bango mingi. C'est pour nga na mona moi si na e. Hein? Ate c'est un homo. Homo pas na moi c'est de fin ngolo. Azaki homo. Ana mo atika mwana abota. Piso nyembo. Asa homo. Asa na mwana. Un homme ne peut pas avoir un enfant. Non, il ne peut pas avoir une femme. Non, ils peuvent en avoir. Mais désir n'a plus. Lui, il aime les hommes que les femmes. C'est ça. Ok. Et Manique de John Ernazoloba, avis na yo par rapport à Yamakamunya sur Kofinga na Oyo. Nenga na ina initiative ya ko changer to tika kofinga na to zonga na musala. To tika kingandi répondra ki kingandi atumba ki kingandi. To zongira musala. Manique de John, est-ce que tu es d'accord? Oui. Nga sina ba ke on même na ba émission na ngami na lobi ke no to sala musala. To sala musala. Donc ça musala en fait on va pas s'entraider en fait dans quel sens yo rose en invité moi ça peut très important pour nos musala nanga. Mais tant que to lo bana raté au CDT. Comprendre ce pays opposant aux attachés de presse to yo mtozo manager neti mikolo ken tena manager ou azabanga Freddy. Donc ceux qui ba to bande ko solo la bienté. A uchanga contact na été. Vous comprenez? Étant sous pesant musala mo boy tu na check en contact na artiste wana et koko peso pe makambu moi provision bana pe koti et le mo bon mais tant que bo solo la raté mon que courant et koleka toujours bien. Quand je dis que tout ça la réconciliation, c'est-à-dire que Manique à l'obisi Bibi Kapinga, à l'obisi Karine Mokondi, à l'obisi ainsi de suite. Bon, moi je te dis ma petite sœur na yenyo sur l'obité dans ça déjà un problème na bango et puis par rapport à l'âge, je laisse tomber. Bon, on a la pesio ka bon courage, on a ndimi na nga yango, mais on a pas si mingi. Pour la vérité que yaka moko eza pas si mingi. Si ce n'est Karine nga penda pour la vérité et a passi et pas nanga. Pour la solliciter. Na olo bana plateau ya vérité. Pour na Jaël. Jaël eza Karine, eza Jaël. Na tangelo kamba moko Karine, Jaël, Lekechu. Afi eza pasi. Basala oneti nini oya motuya. Jaël afinga mama nanga. Nyoso balimbisaka. Na limbisa e mais musika nanga. Manique de John toke na internet lelo. Tomoni Manique partout. Erba osala makamba nani Manique moko leka peno yo na teka yo. Yo na teka yo, yo na teka yo. Yo kutokenda 100, yo kenda 50. Yo kenda 150 ko Manique teki bana bato. Après oye lisusu nango na télévision, oyo otalisa bango ke baro lo bano to teka bango.
Est-ce que tu l'as l'air rendu service? Te omoni wana ezakika na bakanda ko bateka mutu te. Bateka mutu te. Oteka c'est-à-dire au PC copte. Te omoni bon, baeba ka mutu pe sima mutu bibi. Baeba ka mutu sima mutu. Ezate ke non naza na moko boye ACP na bibi. Na boya ko ebisa yo. Ezate na okanga bénédiction na yo. Na okanga lipamboli na yo. Et ça bénédiction peut-être mariage et banda malé malé. Mariage et banda malé malé. Moi tam sousou oyo zana ya obala oté. Mais peut-être par ngai obala. Et ça dépend de quand nini yo même la relation yo zana. Nga benga ngo bénédiction. Mais na bako swana moi-même je m'en vais. Non je m'en veux parce que je nazo sans vouloir parce que nga pe nazana moi si. La fille du roi, Anandonga, non c'est peut-être mutalo bakatekaye. En tout cas, balimbisanga na moana ezaki na ba état de colère. Parce que tous ces derniers temps, ndeko na biso morazo ko réclamer mingi. A Filora, si je dois dire les noms, citer les noms, alobi ndenge nini rekoté les melali kamboye na ex nae. Ils ont y a passé le temps comme tout le monde et les cas mais ils ont diminué jusqu'à dire que bakabeli yo mbongo o na vitesse akoloba ke mobali na ngai te azamba na été un homme marié on peut pas dire aza ex présence micro un homme marié au koloba kinoza mais na linga oloba likambo te parce que totika ba vie à battu la calme. Tout ça crée des problèmes. Na katia ba foyer. Na katia ba foyer wana bana bazali. Oh le pe na divorce ba ko se retrouver na balabala. C'est ça. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous Maniké de John en tant qu'une dame parce que vous sentir même sa façon de reprendre, à se reprendre avec beaucoup de réflexion. Et je dis merci comme ça à mon vieux Fredin Tsenga, moté ma maman Cécile, na Paris. Et Bozara toujours, wana ponanga, le gouverneur de Chicago, hein, fiston moi là, le gouv de Chicago, vraiment aux États-Unis. Et si ka oza ya yo pe angoyo et Maniké de John, tout ça là moi qui analyse. Surtout tout ça l'analyse par rapport il y a kaka ndenge monde internet angweza. Yo solobi opesa neti conseil na monde internet ndenge ni eko fonctionner OK neti na côté ni. Basala ka musala eza na batu basala ka musala te. Bibi kapinga so sala musala c'est bon, ce qui a fingaka c'est bon, ce qui a fingaka pété c'est bon. Ce que tout ta catégorie en fait du travail du net Maniké a copié sa conseil na catégorie nini na catégorie équipe nationale ce qui équipe nationale groupe wana quoi on peut se conseil makasi entre bango na batika misana bakosana na mabe entre bango kaka ngakututi hein jolie Maya la madame a deux jours la femme d'espoir Françoise Mavouela la femme du conseil ba madame à Paris di Chakalambi motema ya gifu kiadi en tout cas MCB à 5 étoiles non pesa pena conseil bango na bango batika no ko sana mabe neti ndenge ni ya otrikane ke oyebi ke mobali oyo aza ya Manique de John mais na pesiye Bibi Kapinga mobali oyo aza ya Manique de John na pesiye Monzola Carole na mele mama na bi. Mais yonde leader nango ebi ke Homo Fortis azalaka nanga olobio te jo tumbalo azalaka na yo na moni pe mikolo yo on dirait depuis na personne. Te nga na za leader nango te parce que ngai na bango to za ba camarades. Te omoni sko jo tumba Bibi Kapinga ngo depuis na personne jo tumbonzira zo céder li suto kabila nga susu te. Te ngai céder sko mutu. Te za bongo kutu te elekela kutu bongo te. Elekela bongo te. Kasi on va bengo leader. Mobali alula ka mwasi ye moko. Yosko en tant que grande sœur. Obi ke non, Jo Tumba wana azalaka na Bibi Kapinga, Gelor Kanga wana azalaka na madame. Bon soki sikoyo Jo Tumba azalaka na Bibi Kapinga. Aye sikoyo koyeba ke non Bibi Kapinga passé eza bien te. Mais quand na kati ya. Na kati wana pe kaka Bibi Kapinga passé eza bien te na kanda wana ake kolinga mutu mususu. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans?
Non, mais Moutou Moussou sont au PK. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Et tu donnes encore le numéro. Mais non, ça n'a ni so basengi ngai. Basengi nga, est-ce que quand ceux qui m'ont sengi, ceux qui n'étaient Serge Kusakusa hôtel de monnaie, a sengi nga numéro, a sengi nga numéro, ya Bobette Feta na Australie wana. Na boya opesa te. Est-ce que nga na oyeba ke no tango sengi nga numéro ya Gisèle Kalala to ya Tina Pomme Verte. Na oyeba ke na nga chaili toy. Numéro mso senga pe pour la pied cop. Je suis pas un dieu. Nanzambete. Non, boya opesa numéro. Comment na koyi koleka kana négatif ke no? Na koyi koleka te na opesa. Po na yebe loko sengi la numéro na eti. Na opesa bibi. Na opesa. Ma foi opesa numéro mutu quand même. Tango opesi numéro te. Lobi kuna ayoki ke no. Ah, mutu mo boya linga kabela $10,000. Na oboya ko pesa numéro est raté et crée ka ba problème. Yo yeba ko accuser yo quand même. A ko accuser yo kaka ezala ke no alingi ba ko accuser yo ka do pesa kaka. Intention ya mutu ezaka ya ye etalinga te. Mais baza ko accuser yo quand même ki. Mais tango ko accuser nga o accuser nga na nenge ya o accuser nga na nenga mutu sala te. Tango raisonner bien que non, ngai na ye que Manic de John dadi mafungu le nzambe na bango alobi na besoin ya numéro ayeba ki déjà bibi kapinga mais dadi asengi nga lisusu numéro ya Adèle Jogo la femme d'espoir est-ce nga na oyeba que dadi mafungu alinga linga Adèle siko to ki na biso to longwa déjà on a juste pour rire na bano nyonso wana pena oteka mona nya solisa bien te e rakuli kambo sola te e appeli kambo teka te ezalaka ke no ba yeba mutu sima mutu te ba par rapport à pourcentage yo moko te pourcentage côté pourcentage na déviété ba to nyonso bana caméra ba na déviété manikaza changeante na déviété yo moko le boteka na déviété côté kamana ba côté kawana ba lobaka ezaka pona pourcentage te ezaka ke no na pesi onzela yo remercier nga monnaie de singe en retour faire solisa yo monnaie de singe ko solisa na ndenge ezaka ko solisa saka mbongo te même merci ezaka solisa nga pesi okopa mayo senga merci te na tant que ozaki na sofa mai makasi bon so peut-être c'est pas gentil so peut-être abosanaki so kasi ezaki abosanaki na pardonner mani que so soit choc ndeni ya bolingo na vandi na mobali 18 ans et même bobo yana kala te maniki te na vandi na mobali 18 ans ngana babia to kabwani après 3 ans babia kufi o compter 18 ans na 3 ans so choc wana ozala na moka te na bika ke no na vandi na mobali 18 ans donc na suba choc bolingo makasi yo kanisi ko vandi na mobali 18 ans ti boko sa 18 ans ba choc ya la te na kati wana ezali ozo choc ezali ba choc ezebele pona yo choc ezaka ya bolingo te papa na nga kufa choc oloba eza ya bolingo nga pe mama bolingo na linga olobela parce que mama bolingo ezaka individuel ezaka individuel chacun a son point de vue individuel c'est-à-dire te chacun a son point de vue na mama bolingo donc on a préféré kolobela on a netité pour mama bolingo on n'a rien à voir parce que na ba fi internet na bala mutabala zate mutasala mariage azate Claudie Diassou yango conseil na sop na ebiete pour dire vrai na ebiete na ebi mbali nete moi c'est précis na yebi bango te bakolekana ntamso tolekana na nzela toyeba na biso te ngai na monde internet ka 2 ans na mbi na bango te bato ebele kundi babimi na nsima na nga batalama te ba 5 ans ba 10 ans na aluki na nga guerre na guerre à 2017 ebimisi bato ebele bavanda na net basali ba 5 ans ba 7 ans mais abimi ka tango asali guerre na Manic de John no basenga merci Manic de John neti nani bato ebele neti ba fille atalama te j'ai la zarande danseuse peut-être Karine abima pona biso pona ngana njora publication ngana publier na njora yango de fula pe makasi na net est-ce qu'on ndenge ni muto bato yo bimisi ba leko na makambu baleki ngana makambu neti makambu nini baleki ngana makambu neti makambu nini bas check vidéo quelque babalite te makambu ka par rapport à musala makambu par rapport ya musala na tala makolekanga Karine Mokonzi c'est que otala honnêteté yaya botika kakotalaka ba faux to bengoni comment on dit là
Quel mot je peux employer là? J'ai oublié. Karina Kota m'a kangate. Mais tu vois pas que parmi les titres, il y a mais les titres wana ezali na ba sujet na ya love. Pour que talama. Na talama. Na diembe na ba sujet na love. Te na bimi sinde qui elle est réellement. Qui elle est réellement? Et penses-tu que tu as eu à convaincre mité ma fan na? Na convaincre, na sa posa mité ma fan na été. Na tina pena convaincre mututé. Na bimi sika nani aza. Karina bota mwana te. Quand elle traquait mon fils, elle va être capable de moi. Karina n'est pas à moi. Karina n'est pas à moi. Un autre qui est moi non. T'es na tout ni tant à l'obak, na to bengani cha cha cha. Karina n'est pas à moi. Aïe peut-être que maman son sala moi nanga ta on na kwanda kuna ngazolila. Aïe passer un peu sanga. Mais tu vois pas que quand tu dis ça maniqué. Non, koloba kutu bongo te aïe passer à moi na te. Elle passe à moi na té, les lolobité. Mais en 2018 au bala robota na effet. Abala, abota, a changé comportement ma belle zanango. Tu leur reproches quoi? Bibi. Ya sala rabat ma bé, ya passe à moi. Ya pourquoi moi na mata podium. Ya pourquoi moi na tomate podium. Ah yebité, yo kasi prend ça yemba parce que tu seras pas ça yemba. Non. To yembisa yende ya ko yembisa. Pona ko longole lo ko mo linga ebomae. Yébi pas moi. Karine n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a pas le droit de toucher aux enfants des autres. J'aime pas ça. Mais quand toi tu dis que tu vas pardonner. Mais elle rolo au pardonnant. Au moment où tu es rolo maboye. Pardonne avec expérience. C'est que tu dois aussi oublier, passer à autre chose. Parce que muto yo limite. Mais natangi awate. Yokate, natangi awate. Natangi ete na bato que non eza pasi ponanga. Oui, pas si pour nous solo, on peut comprendre. Hein? Mais quand tu dis que tu as pardonné, automatiquement tu oublies. Mais c'est seul Dieu qui pardonne et il oublie. Être humain avec du sang rouge. Eh, yo zonga netina. Mais on pardonne en ndenge. Yo salangelo kama bete. Yo ba ya ba loba nanga keno ofinginga ezaki ya soloti. Le kola na zaka motema moto Cynthia yebisanga ke ofinginga na loba. Cynthia wadol, Cynthia. Na zana poso tanga ko fula batute na baki ane ono fula mututi. OK. C'est une vérité du cœur ou c'est parce que tu écoutes une et pesanga ikanda te na loba vérité et pesanga kanda parce que na za muta sang chaud. Na za muta sang chaud. Et ça là est-ce que na kapa na yo? Est-ce que na ba ke na kuto wana? Ah bibi. C'est intellectuel. Est-ce que na kapa no? Mais tu es venu avec une caméra ou na ya na caméra outi. Et bangi sanga. Na outi ko sala émission. Na outa ki ko sala émission. Kena obenga ngamba mbangu na yo tourner. Est-ce que na yeba ke na kuto wana? Tout ça la bat. Lo ba vérité. Est-ce que na yeba ke na kuto wana? Est-ce que na yeba ke yo za wana? Mais moi, mon seul souci est que vous allez bien dans les nuances. Na yebisi yo déjà. Tout va porter tozo zonga na même question. On évolue. Tu veux pas. Ngazi ya soso salanga mabe. Salanga mabe. Mais so yo ba sala ko ka mabe. Soki na bi ngai soki salanga mabe. Yo basala ko kama te o comprendre te mamna oloba yo kat il faut yo kaka salanga mabe na olimbisa facilement na bana mutu mais nga penso pesa mwana na mutema na mona mwana na kwa mo lela na ino vina na momimba na bota na sitotek na bota na facilité ti alors biloko wana 4 wana na linga te bana prité soit saloli kama mabe nga mutna biblia kare nga na njora mais je vois pas que ça te yoka nano bibi nga na njora nde to biblia kare ezaki preste presse alongwa la timt adondo na la timt to tikela la timt adondo at boutique la dondo te parce que bozo bimisa ba fa que c'est to bimisa poto fa ndenge kakaye amema bozo mote bozo landela ka ndenge kakaye amema ki image ya prince oyo prince ayemba ki nzembo ya fer na plateau ya RTG ya aiba ki yango kuna akenda kolakisa wata ozamba image pesa ngata mo extrait bo ba awa nazoloba ndenge amema ki yango epa ya wata talaka
place ba problème bandaka wana nenge penga pe na zuba voice na ye mais what as un problème na bimisi yango po o mo te ke bimiso mutema mabe misa mutema mabe nani yo tonga kente nga vandia to tongi ken ngai na tonga ka kente to tongi kente to lobi vérité na bi ken na ko sala émission asali ba buzz a salité na sali yango na lobi yango na vidéo nga tonga ati kashwa mulange zalaka te nga so tuninga likamu na onzima wana ngolo mutalakisanga na Mathieu Bicherera ndima wangana kashwa mulange zate wana yana nga Fernand que son âme repose en paix ndima Manick de John ndima olobaki abanda oloba na biso bongo Manick de John yo ne makambo atala makolekanga madame à Paris bondimi yango Madame à Paris, le collègue maman Cécilia, Fredine Tsenga, maman na Fresilia, na moni pe. Ya Myriam Mokondi, ya Myriam Mokondi, merci. Ya nanga Mimi Kenzo, bina bosani ote, balobi Linda Pindi, la métisse noire, hein? Balobi qui sinjora? Oh, qui sinjora no boke? Kota tamo sabananga. Yoka so bozonga ni okoma. Soto zonga ni te tozala kaka. Tata mo sabana. Tozala ki kaka. Na uti na njora musika. Njora lesbienne. Tala njora lesbienne. Na olobango susu. Aza lesbienne. Na wanga na ngote. Aza lesbienne. Aviet. Ah ouais. Aviet. Oh. Tata mo sabana. Ami benga avien njorat. Ouais. Oh, et bon, on confirme qu'elle est lesbienne. Oh, Ami Benga vie Njora. Et on peut confirmer qu'elle est lesbienne. Ami Benga ka vie Njora. Ezali ba délire na ye. Eza ba délire na ye. De même ina qui lesbienne. Et même yena qui lesbienne te eza ba délire na ye. Mutu musu délire na eza ba fantasme na ye plutôt. Eza ba fantasme na ye. Aza tata mo saba nanga. Ya ba musu ba kansi lokwa na zongeli Njora na zongela bango pe. Te. Njora zo séant. Comment Fortis Elikia, Maniké de John, Yeyo, Bozolanda Biso en direct na Am TV, ma mission TV. Ndeni woni plateau na biso. Plateau na mnia kitoko makasi. Ma mission TV. Kitoko makasi. Bato belebe ba oyiba, ba ko sa ba n'importe comment ba louer ka ndak ba luka garantie ba sa pe plateau. Bon courage hein. Posande na mno mesana. Maniké de John babi comme ko futo mbongo pour nous les karana ba émission au finga rabatu babi après yo moko so bandi ko se désengager ote na finga susu pour na batu nani yango afuta kangai Maniké de John Boni tout qui est déjà vers Souka est-ce que vous êtes à l'aise na kata plateau MMTV naza très à l'aise na très à l'aise moi te que na peso ma réponse à ma question so posinga na très à l'aise. Ouais. Très à l'aise. Est-ce que ça m'a bien coupé ma boss naïf? So ça marié te eza mabete mais so ça marié bi moi sina na ba eza mabe neti afi mikolo azaki loger côté na biso na boss naïf na boss naïf boss on a balaté. Est-ce que yo on a vérification na ebité so ka balaté c'est bon peut-être okene na libala mais so ka bala eza mawa. Na cadre ya zuwa. Te na cadre ya zuwa ya nini? Ya ba petite sœur on a pour ça ba bonga te ba finga mwana na. Ya nini? Na cadre ya zuwa ya nini? Ya. Ba petit ba opola. Ba o gagner te, ba opola. Ba petit ba o kende ya ofesha. Ofesha qui veut dire? Ya ofele. Petit ba okende ya ofesha. C'est que on dote qui bien te. Muta okende ya ofesha. Bon auto vana na boss na mikolo côté na bisoti. So za ina posa okangi ba futu me akangi. Avana na terrasse auto vana boss na mikolo wana na flat mo za côté na biso. Avandi wana. Est-ce que c'est normal? Non yeba vie na eza nzoto. Mais mission na eza une partie de base. Bon excusez-moi, eza katolo ba la vérité. Je dis la madame Tina Pomme Verte, madame Adèle Jogo, la femme, hein? La femme d'espoir, hein? MCB à 5 étoiles, hein? Mais ce qui peut-être se présenter qui est. Eh, Dadi ma vungu les Nzambe. Ya nanga choisi ma tata Lance Céleste. Ngwa kwa kaba ko le kaba ngwa kana so ki la ba petite sœur mawa. To kabona ki? Peut-être ba bengana ki yo ba kangela ku tu porte. Te
bapesela au rapport aobenga nga ndenge nini yaza ya na ngai alingaka biso nyonso ndenge moko siko yo ozokende na ndenge ozokendele wana kutu namonaki na boss na bango balalaki na hotel moko pembeni bavandaki wana balalaki te bavandaki wana azalaki loge wana eza flat siko soko omoni est ce que faut yoloba on na tv mais namoni parce que na lobby na like so photo ya yo mpe bakangaki yo na motema no ya mikolo na lobby eza problème te nga na koya na tv te na lobby parce que soki bakokende na libala bien mais soki boswana bala nde mabe valeur nini o ba boss bazolingela ba chroniqueuse eza mabe kolinga te ozwa mwana moninga poza na faiblesse moko boye po ebiki à partir ya faiblesse wana océdé ninga moninga normal est-ce que azolinga e po alinge to azolinga ka po garder na site po atala mana ete na pesa ka nzoto po na vanda na site po na tala mana ngatiti eza mabe soki alingi réellement atikisi mosala aloger avant ça manike ulingo bisanga peut-être nini ke soki mutu alingani na mutu abali ye atikisi mosala pona mosala eza mosala TV ouais eza na ba tentation ebele balaye c'est bon mais ako libala déjà o eza ya kubata mabatu bayeba te mais moi déjà il na télévision à lobby déjà na batu nyonso ke non ye akoma déjà moi si ya boss ouais aza azemi pe ya boss oyebi ana zemi yo mto informer pe na ba téléspectateurs pour erolo ba benga na information ana zemi ya boss kaka ye ouais Boluka bo réfléchir la vie. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous rattraper au futur. Manike de gens comme presque na souka, na ebiteni na koloba et un petit conseil na bano nyonso ya basi bazolanda yo de partout et un petit conseil na baleki na yo pe o ya internet na ba o non ba yete ba honnête non ba yete okopesa mon conseil ni te ngana pesa na conseil te conseil ba pesa ngona ndako te na ba honnête ba yena te na pesa te oza mama te na pesa te mama mokili ke na vitesse mutna mutu akomi maître ya nzoto na pesa conseil te na pesa conseil na era neto pesa conseil na Anna na pesa conseil na Jonathan Prince Anna Tom Acacia Johnny na bano bazo ko envier neti Manike de John bana posa basala musala oyo zo sala ozo simba na pesa bango bon courage baya apoteka teka bango naza post nga teka mutu te nga na nzambe te no teka mutu teka matin bango ndi ba mimona i danger mutu apesi okopo mai oyaki ba pesa okopo mai tobite otonda te topi obidon siko okomi kwa to sans vie juste à passant teka wana oleka po eba so pe ba somi ba sepelara nga na yebi na ngai te na teka mutu te bon na olba teke na teka mutute na olba keno na teka mutute mais nazaka juste point ya bénédiction pesa ba bénédiction oleko e bato bazora nazana tina olekatin parce que ba se comportera bien nga na pesi yo bénédiction yo komisi ngai mutu na kofinga yo ndezoba pona vie na yo mutatelemisa wata na nzela na mte otambola kati na ba chaoste mais na nzela na nga ozuma point ya bénédiction faut sepela siko yo na Adams Bowelani Adam Sabinga a déontologie te, il y a une déontologie bonne éviter. Déontologie. Non, c'est il y a théâtre, il y a journalisme. Il y a journalisme. Bon, moi je n'ai rien à voir avec lui, mais barolo banenga solo ba toujours elle sunenga so ba kena tonga kana ye na éviter kena tonga raté na ken baba camarade ya na film tu as pas opportunité monter ba émission na ye akendaka ken na ba tonga fali na ndeni ponga pe na ka place ken a critiquer héritier te a comparer te asali mabe a comparer pe botonga ka biso tonga te ko tonga d'abord ezanini vas-y batonga ka na master na yo bato yo so botonga na baba camarade na to botonga ndeni on se comprend. Batonga nini.
Te pona kande bo misa pete voice yande komo pande otonga ba on peut habiter ba. Te po ya loba ki atonga te ba to batonga ka on peut souter to misa ki pa tonga ka. Ya loba ki atrikara ba to achaka ba bluetooth na banda kuna nyonso. Ya on peut souter la ki ye pe ba trikaka ya banganete. Donc atika ko sala yango po ye pe ba sala ka yango. Quelque part aussi nzambe pe pardon. Na pesi conscience nzambe pardon ko na sali mabete na pesi conseil. La prochaine fois ça sous côté. Yo be pesa sous conseil. Ah triquer ba tuté. Te na pesi ne conseil côté triquer ba to atika ya mabe. C'est ça. Un mot de la fin pour na. Un mot de la fin ezaka na linga bino mingi ba ba. Sans sous en fait. Ba ba linga de John. Bo futa marana fimbo na fimbo. Bien sûr. Bo futa marate bo ya ko aider ka ken piana. Yo zo ba décision likolo ya fimbo na fimbo. Ngai na futa mate. Ngana na bana 4 à nourrir. Ah. Dans la benga ka ken président ka ya linzanza. Et ken a futa kanga. Na film nga na futa makakutu koleka ba chroniqueuse nyonso. Nzambe yo zo ba décision pe. Na zo ka décision moko te na film. O telemela batu. Na telemela ka bato ba yaka na ba bêtise. Kesa ba buzz, o boy ba buzz. Na lobby na lingi ba fifisi wa pasali ba buzz. Na lingi makambo ya mabe na site na biso te po toza fimbu na fimbu eza bébé na biso toza na posa to kende liboso en tant que qui en tant que chroniqueuse na kolinga te musala nga ebeba parce que soki fimbu na fimbu écoulé je vais couler avec bon mukolo chaîne soit bien faire coulant et sans faire couler moi je pars mais tant que na zawana na olinga te ko to sala ba conseil to fanda ka biso nyonso to sala conseil tant na moni zo yokate na lobby na nga lobai na président na ngate lobaki na bato yo basoki ne ko panza sango ke non kena yaki ko luka beze pa na mo biso tala marate na expliquer bon ke non fimbu na fimbu et tala ma koleka ba site nyonso pour ngana tala mara déjà on comprend na lui répondre ki bato kena a boss nanga non répondre ata yaba comment panza sango ke non ngana kento amos na mbali non na répondre ki bato basoki no sala sur émission ke non kena yaki luka beze pa na bango te. So on a quel beaucoup moi ça m'bali ma base à place ni. Ken a marié, ana moi c'est na bana. Na briseuse de couple té. Ana moi c'est na bana na. On se comprend. Ken a mobali. Ken a mobali. Pour mobali am kasa raté ken a leke pananga. Ngalinga ba bébé buchute. Neti ah ye soki ya bimana innocent. Ngalinga ba bébé buchute. So na lingi bébé buchute no présenter Jonathan. Azana. Bon ça on moni batu mususu bon bébé du buchu ba misanga na batu mususu e bon ngasi ko kokama bala obomba te nzambe na suka donc il faut na linga depuis poko ka pe obomba il faut na linga ka nako il faut na linga ka ya na bomba kaka mukolo na ko linga mobali o mona e na âge ni na âge ni naza déjà na famille na nga naza ko entretenir na famille na nga bongo sentiment ko sala nga eloko te banda bo mwana nga na lala ka makolomine mo so sel mo 2 ans 3 ans na makomi bale eza ko penzo to pepe mat na lala ka makolomine makolomine c'est-à-dire 4 pe bola de makolomine moi c'est na mbali makolomine 1 2 3 ah on va apprendre rien ah si consola ali moi 2 ans moi 3 ans makolomine bale na pe ma pete ezonga pete Manique des jeunes kozongi ça peut mingité ezonga. Et voilà, c'était Manique de John au plateau de Am TV. Merci beaucoup à Manique de John. Ça là moi passage naé, je vite fait car ané zalaka, n'a posé ma question à répondre à ma question na sans polémique. Merci na bino nyonso bolinga hanga na bolinga hanga te ponga na lela bino phare. Na lo barango de temps en temps, j'ai dit merci na baebanga ya capital Luciala, ya na biso tout. Na Suisse ou en Suisse à Tongo, Georgi Sambale, le procureur de l'Autriche, j'aime l'appeler comme ça, Jotumba Puissance, Moyaya, et na Paris, Fredin Tsenga, Yaya Nanga, Motema ya maman Cécile, papa na Frécilia, donc il s'alaranga bien, Herbozalara toujours wana ponanga, Dadan Tsemi, mon ami personnel, Azolandanga depuis Paris wana, bon boulot, Jaka Onda. Les plus suspects de Londres, donc Bozala Kebele, Ponanga, donc Ernaye Barake Bozala Kebele, Ponanga, et ça la bien. Mes condoléances encore une fois de plus à Homo Fortis Elika, où il y a Perdaki Papa Nae, mais aussitôt
zongeli musala po emoka ebika musala onenge zalara. Donc voilà, c'est un peu ça. Et merci beaucoup à mon Diogo, hein, Gelor et Kanga, motema ya madame question marqué alinga comme mère mingi malibanda te. Merci na Spartapra ninge boyambelanga Diogo wana na moni ba mavuba Diogo mavuba après la fondation na Kinshasa. Donc ils ont payé makam ninge zalara. Merci beaucoup. C'était moi la bellissime de la presse congolaise, votre amie, votre star, votre sœur, votre maman, votre chérie. On a toujours wana ponabino. J'ai reçu pour vous Maniké. Demain, je vais recevoir encore une autre personne pour vous. Mikolo a la surprise. La surprise. Merci. Au Montforti, c'est Lucia. Au Montforti, c'est Lucia. Ma mission TV, le miroir du monde.